yango wana nazopesa merci mingi na mama Olive Lembe Kabila mama Nzoma mama des opprimés omoni bato bazo sepela bazo mona le 8 mars bazo bina bamoni Kofi abimi wana Kofi Olomi 3 Olomi 3 oto sali ye na maboko na biso voilà l'ingratitude dans ce monde le bata pepe kale moli moneza na kimia l'ingratitude est condamnable vous oubliez les bienfaits des autres à cause d'argent. Serum a bengi bino boya bochaye mwa pandenge zala kaka artiste comédien ya munene ya mboka tika biloba loba serum a bengi biso te biso neto benga ki biso bato to benga ki na Didier Tobole to lobi bon tozana besoin mongongo kaka ya Kofi et puis il faut la takaka lokola Kofi yango wana to bimisa ki ye na kola Kofi ezayi ete ayebi atako emata ayemba wapi okaye sa ayemba te ayemba te atika kozala musicien te ngana yebi serumu il était un caméraman ngana na studio nazobeta remise ya liputa le Louis Mas po biloko nazana ngo na studio ezebiri omoni moto asali eloko na yeba lobaka merci po efuli epe zozo yamba mama e na nzozo mpo bomila kisa sala ya mibale batala yote sala pe mosusu sala na yo serumu Kofi Olomi 3 finaliste na seki yo sala na yo sala total. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Bonjour, bonsoir et si kawapi ezwami bino ezo dépendre nini yoko yambanga na téléphone na yo yoko yambanga na télévision na yo et merci na confiance au bosala kamungala de la presse merci beaucoup na yo mutozwa kapenza ta na yo mamboze belé ya kosala na vie yo 8 ans na yo ya kotala biso et merci lisusu pona fidélité na yo na ndengo pona biso tala kaka ba chaîne eze belé tozana kaka poto lobela bino bo solo to yaka na ba vérité ndenge kaka ko peuple congolais bino moko boyebi na mboka na biso bato lokuta babimebele to ye na style ya sika ya koyebisa bino ba vérité et précisément sikoyo tozali na commune ya Kin na résidence ya mutu moko oyo bino bolingaka mingi na bokati na bino ndenge kaka bolobaki mungala de la presse lukela biso ye tozomona ye lisusu te toyoka ye tomona ye nazoyebisa bino pour le moment aza de retour sur scène biso moko tozo découvrir ensemble na équipe na biso. Bonjour Mama Epela. Bonjour Mama Epela. Biso to présentaka mutute yo moko mi présenter po ndenge kana monyo déjà bwena bangi comme bangi sangana yebi nanu te mi présenter nanu. Merci beaucoup anizali votre humble comédien Mama Epela oya sepelisa kabino donc ndenge bomoni boye ba yebi makamo ba mona ndenge ezali coutumier veut dire tozoke na kusala mariage coutumier yango wane sengi tola ta voile te sengi tola ta na coutume yango na lati boy ambo Mama Epela tolingi Mama Epela franchement zo bangisa biso balé nganga mariage coutumier nani donc expliquer biso un peu to comprendre pour ko banga makasi bo banga te ezali mariage tozoke na kusala na coutumier ye moko na chef coutumier na mama coutumier tozoke na kusala mariage coutumier eza bonganga te eza kola kisa culture na biso o eza culture congolais na presse na ta rafia les ate yango na lati bo na lingina yamba yo po babi yambi star bongai moko star na yamba bino yango moni na lati na ilamba ya lofundu pe ya Orlando po eza culture congolais ningi ba yebi biso bataba culture ba culture tradi praticien ba culture yango wana moni culture na lateli bango mpo na yamba bango na kati star. Voilà, merci beaucoup Mama Epela lobi ayambi bino na ndenge ya culture ya mboka na biso Mama Epela tokoki koyeba ekolo na yo po lobi ke culture po na Congo awa toza be ekolo ebele ekolo na ekolo ezala na culture nango yo siko tokoki koyeba culture na yo eza nini? Bon nga nazali moto ya Kasai occidental nazali occidental mama ils ont ma prononciation toi tu parles français moi je parle occidental ndenge loba makana mboka na biso naza mongala je ne change pas la nature donc nazali c'est quatre mongo c'est quatre motetera veut dire naza mongo motetera nazali kwa babaka ana mongo donc ngai moko mongo ngai moko motetera veut dire ndenge naza buhi bosa makana bino te veut dire naza pena mongala.
Ah bon, lelo featuring Mama Epela avec Mongala de la presse donc Isaiah Koyinda. Et Mama Epela. Pona nini mikolo oyo moi ba absence wana ezalaki dit à quoi confinement kaka ou bien nini? Bon, absence c'était ezalaki que non. Nautaki na ba maladie, nzoto dérangeaki. Mais sikoyo nzoto ezongi ndenge ezalaka d'ailleurs edoublé même yango wana nazopesa merci mingi na mama Olive Lembe Kabila mama nzoma mama des opprimés oyo asali te mama Epela na bino azonga so a forme na dendela bino na nyonso bokosenga ngai bokoza décité yango wana moni nazongi lisusu na force traki après makambo wana nyonso tosangisi na confinement na ndenge tovani na ndako na ndenge biso tovani pona kobongisela bino makambo bokosepela nango yango wana moni ke tuvanaki tozozela sikoyo tozosala sortie officielle na groupe Golden oya mama Epela. Bon mama Epela ofungoli si groupe hein te nazalaka na groupe bato ba groupe beleza baza bana nga na groupe nange bani bana na 2010 ndenge tozabo tozana 10 ans de résistance donc ils groupe ya lelo te lokola kaka nazaki malade nde navandaki nano moi na sala ezate po bana bakozala idée oyo nga nazala nango te bango bazalaki kosala na bango mais lokola ngai moko nazongi nisika yango wana nazongi pena na système ya travailler prenez de la peine. Ouais. En tout cas, vraiment, ça évolue bien avec Mama Epela. Et wana topesi bambote na biso epai na yo Olga Kusanika ozolanda biso en direct Belgique. Et topesi mbote epai ya champion Rezen na Cape Town Babili Kofi. Oele ki mbasu na douleur donc mobali ya Benedict Madia. Donc mobali ya Benedict Madia na Cape Town donc wana mwasi na biso apale yo yebika papa bobali malamu wana tozongeli Mama Epela. Mama Epela tolingi toyeba existence à groupe na yo olobi 10 ans et ba difficulté nini okutana nango na musala na yo oyo yo salaka. Bon ba difficulté za ebele oyo bato nyonso bayebi ba difficulté ya ba maladie difficulté ya kozanga caméra ya pambo oyo DSLR pona ko filmer zate faut que na kusenga pa mwana mobali botambola kana ya mwindo wana koneza kana ingénieur Starly Lima Starly Lima ingénieur faut que na ko louer ba instrument pa na ye po ya ko filmer bon soko louer ba instrument wana we nango au faut ça montage faut que na ko futa télévision c'est ça des difficultés et puis bano tozo former au former na no ayebi à l'autre côté akomi motema duku akena nano ba mona ye loko amoni Mama Epela te abi bon siko na kene pas septième bagarre moni isa ba peti ti donc isa kaka autour d'elle-même voilà yango wana de ba difficulté. Voilà, merci beaucoup. Topesi merci et pas ya mama sociale wana tobenga kaye mama na biso atika kabiso te et mama présidente biso azaka kapo na biso donc ye azawana kapo na artiste comédien o ya soutenir kabiso o ya simba kabiso o azalaka tout le temps na biso eza Mama Olive Lembe na pesi mes respect mama bambote belé pa ezwami yo merci beaucoup et Mama Epela tokoki kotuna lisusu ba avantage nini ya musala o esala ke etikala penza gravé na mémoire ya Mama Epela soki Mama Epela za lelo ba avantage nini nazwa na monde théâtre. Bon, premier avantage ezana no koyeba nzambe. Isa avantage. Moto ayebi nzambe te azana avantage te. Koyeba na monde. Mokili bayeba yo. Isa pa mate po bato bayeba yo balo bate Mama Epela po yo ya koluka ngai. Po yambi star batala ngai. Donc inaza déjà babenga kabiso ba artiste ba star ba icône donc pour na comme icône donc ils a déjà ba avantage comprendre ils a elengi ya koyeba na monde et puis ya koyeba na lisusu na Mama Olive Lembe Kabila mama njo mama ils a facilité kolia na mwasa mokonzi mesa moko et bebenga mina bato nyozo tout koyeba na prophète Nkonde Mpolo Dominique papa ya molimo ya liloba na Nzambe oyeba na Mama Safara eza facilité komoni soki na yebani boyepo eza ba avantage po na yebana ki avantage na Nzambe pe na yebani bisusu c'est ça mes avantages.
Voilà mama epela apesi biso ba avantage na ye ya oyo azwa na musala na ye parce que Bible lobi ke musala nyonso ezo mériter lifuta bino moko bolandi lifuta ya musala ya mama epela. Donc ezo sala plaisir na frère Blaise Nzinga depuis Cape Town oyo azo bimisa album na ye sur le marché eza déjà disponible na ba plateforme nyonso ya ba disque et titre nango eza moto ekiti. Donc bolanda yango frère wana betaka musique bien. Merci mama epela toujours mona nzete na maboko et puis nzete yango eza ya rouge nzete oyo osimbi yango pona nini tolingi toyeba utilité nzete oyo bon moni nzete ezali ngenda soki nazomona Marquis Bolembe oyo asali keno for body ezala Marquis Bolembe oyo ko soutenir ba mama eza ONG ezali fondation donc fondation développement pour tout le monde Marquis Bolembe alobi faut que na lingenda po avana boma na nguma nakena ko luka nzete mama na boma ina ona simina maboko eza pouvoir eza bokoni pe eza chicote po na beta bato oya koyoka te na beti ye po biso toyokaka na fimbo biso wase kwa lobaki yango te fimbo yango wana toye pe na fimbo na théâtre bao bazoyoka te omoni comme vous ne m'écoutez pas alors que j'ai une ngondo ici on va vous ngondonner tous. Bana ba oyo ba osala musala biete ko ngondonner ba. Voilà ba oyo ba ko sa musala biete, je dois vous ngondonner. Alors faut que ça musala biete pona beta yote. C'est ça. Mame pela question na biso oyo wuti pa ya fan na yo alinga ko makasi alanda ko nyonso donc ye abe alukaka chaîne nini ete mame pela po atala yo Patricia Kabemba babi ye mikolo aza Queen Mada donc Big Boss donc yende la patrona alobi tuna mame pela eza eloko nini ezo salake ba comédien bozo zala organiser te et lelo tozo mona na ba matanga na bino mingi mo intervention ya Maman Olive Lembe mo intervention ya gouvernement congolais ya ekita sur le terrain pour soutenir bino na bino moko bozo zala capable te ya komikunda ou bien ezaka ndenge balobake ba artiste bazala bato matolo boza na bino na yango bozo tole kaka presa la bino ba grande dame. Bon, on est consacré passé, ils allaient au critiquer biso. Te na critiquer te. Moni pour maman Françoise. Maman Françoise. Françoise Mbouyi, disque dire na déborderon na France. Maman Françoise. Alobi o ezio e kozwa pengai. Tangu yozo mona passé ya moninga. Yebaka kuzwa yo nakala mama tanga nyonso ezaka na famille soki moto akufi batimesa wana batisani moto nyonso akotia contribution na ye moto apolaka te moto esengeli kaka bakunda ye ata aza na eloko te ata akufi sandeko kaka soki bakundi ye nde ebembelongwe na miso ya bato soki tosengi te balobi na Matthieu 7:7 demandez on vous donnera balobi frapper on vous ouvrira balobi te ka osenga bako expliquer yo po ko senga na biso ezama bete pito senga kana bato nyonso balinga biso mosala biso to salaka eza mosala to senga to senga kate to senga inde ba pesa ka biso ninga na vani mboy babi mama pela leka na banque kena kozwa mbongo na yo po biso to saka mosala o eza ko sepelisa bato tozolongola bato malade eza mosala ya esprit poza la artiste obana kolongola moto malade ndenge nazaki na hôpital na biso nazo kotaka na ba chambre bato kosekisa ka ba malade baza ko se réjouir bazo yoka bien bon wapi ba bena biso soki to sengi te to senga te to iba te koyibeza ma nzamba lobi senga bongo yo boya ngai na senga bon soki na beti matolo te babi artiste yo kela kama to yo soni te bongo ngai na ko kela matolo soni mpona lokumu na yo Angelou Zaki wana zo sa anniversaire na le 20 aho. Nazana eloko kwa pesa ete. C'est que fona na beta matolo. Fona bana ko senga. Na ko pesa ngai. Bon mama epela. To senga kapete. Mama Olive Lembe Kabila za mama motema malamu. Aza mwaso nzamba pona. Tozo lunga bako mata ba mama bako mata sa. Ba soutenir les biso. Toza bana. O tozo sala eza fier na bango. Pona nini te to basunga biso
ebe mepola mama Olive azali mpe moto akufi epela poli na mbaso na lokolo mama Olive atiki ye yo lingi ndenge wana na kosenga yo pona nini bolingaka komatisa bato batasio moko mosuko tuna ngete na biso na simi sikote zeli ni sikote da mama si tu me demandes d'accord je dois te sicoter hein ou bien tu me laisses partir ou bien tu continues ton émission. Voilà, bandeko balandi et ça lui plaisir et pas ya Judith Kabelo, babi Judith Kabelo maman epelaye yo, maman epelaye yo donc faut ba Kabelo ya ke pas ya maman epelaye Judith Kabelo babi moi si nzambe et ça lui plaisir et pas na yo l'idolola, une américaine au Gabon donc aimé qu'il a là tout kayendi l'idolo là donc on est sali plaisir et pas ya Mira Mwaka depuis Cape Town maman ya Taira et sali yo ba bien si kozali koyoka mama epela Olga Kusanika moi si ya Pichen Salayumbu donc ma copine de Deda donc camarade nanga to betane nzango to lambane na manzanza to lia na mongongo a doko kede wana penza mongongo a doko ya doko Doko maman avec Olga Kusanika babi moi si taille et maman epela en tant que maman en tant que queen mother en tant que ancienne et conseil nini oyo okoki ko pesa na gouvernement congolaise na biso pona likambo etali ba artiste parce que soki lelo totali ezala ba artiste ya Ghana ba artiste ya Nigeria tozo mona ke gouvernement na bango ezwaka bango en charge futaka bango et biso oyo lelo lingi mama epela po aza mungongo ya ba mama babi soki mama leli batu nyonso bakomaka na mawa mboke yokelaka mawa message nini okoki ko lancer na gouvernement na biso ke po na bino ba artiste et comédien. Bon nakobana nano na gouvernement te nazo banano na ya Serge Mata na de na lile alobi na ngabi epela faut s'organiser vous pour avoir la parole donnée. Biso pe tosali yango to keko kutana bakonji mama na biso nenga zabu azwi biso mwa mkena sage apesi biso bakate o ezoti na biso tokena na hôpital tokena kozwa ba soins médicaux appropriés. Wana mama nani? Mama Denise. Okay. Mama Denise motasali yango eza bien donc bazoke na pas à pas bakosala oyo ekosengena biso tokokolela kate bango moko bayebi tango biso tozo sala échec bongo bato bazoseka biso te Baptiste na bango bastale na bango ya Congo bazala kaka milelo na milelo Simon Mbongo tika biso na mawa bon ezo sa personne mboka yango wana monitozo ke na pas à pas tena mo brata internet ese kunje ayebi ke yepi fakota na kata molongo bapesa ekate akena kolanda so approprié. Voilà, merci beaucoup Mama Epela et to komi na biso ko chité sikoyo mama kashite tokomi kokende vers la fin ya émission na biso Mama Epela olobi ke retour sur scène ngo na banzonzingi kaka ou bien na ndenge ya groupe na ndenge ya TV mama na ndenge ya TV na ndenge ya TV nazoleka na EVTV EVTV et pas ya papa na biso nguma oya pesi biso bespace tozoleka na wana donc EVTV ezala na vendredi na 17h mardi rediffusion na 12h na 10h mardi nde tozosala wana donc ezala ke no groupe Golden ezongi na télévision et puis ezongi na chaîne nango ndenge ezalaka kaka epela Golden TV chaîne yango wana oyo bokolanda biloko nyonso oyo alingi komona ngai alingi me contacter c'est lui qui veut me contacter à côté kakawana il va me voir ensemble avec ma famille Golden. Voilà. Bon, sikoyo soki neti azui tante ya kota na ba site ou bien wapi numéro ya Mama Epela oyo bato nyonso bakoki ko joindre yo. Pona ko joindre ngai mon numéro c'est 081 24 26 246 plus 243 81 24 26 246 wana obengai tu me prends à live à ligne bozwinga mbala moko on se cause donc ça problème Mama Epela na bino alinga kabino yango wana lelo na baki je dois vous jubiler et ça c'est la jubilé. En tout cas, tout le monde Mama Epela lelo, il va vous jubiler. Voilà. Donc lelo Mama Epela zo jubiler bino mutu nyon soza na besoin ya Mama Epela et yo mutu lingi o soutenir Mama Epela de près ou de loin. Numéro ya Mama Epela yango wana ba oyo baza ba batu oyo basali biso tozala. Donc numéro na ye
numéro ya Mama Epela koki ko bandela lisusu pour na meilleure édition lisusu toyoka biso batu tozo luka soutien koki ko leka pa mungala de la presse na zawana na kopesa yo numéro ya Mama Epela to oleki direct ye moko zo bandela numéro na ye po bino moko bo banda Mama Epela fungu groupe na ye ezongi lisusu na makambo donc Mama Epela zo pesa makambo yo muto zo lala etalio Mama Epela ye oloba o toyoka kite to mona kite donc tant makambo ezana no moto neti tolobaka mafuta ntababalia kango soki eza moto donc Mama Epela ye azo bandela sous numéro na ye et puis bateni o elatami pamba te donc babi Mama Epela za mungala veut dire diyo na mungala de la presse lelo tozobina donc eza la somme hein na lobi na nga kaka Mama Epela na monoko na nga kaka koloba eza mabete mabi loba lobande mabe na yebisi yo j'ai une chicote je dois te chicoter obinisa ngai obi bonyoma o mabele li satikela biso yebi eza kasakute se na ebi na yenga culture ya biso na biso bangala biso na biso bangala yango wana uzana sanse mama mungala dibelo na ngai ezali plus 243 dibelo plus 243 81, 24, 26, 246. Veuillez me comprendre, c'est la façon de prononciation. Mais je pas laissé que vous m'attendez. Donc, je n'ai rien à changer. Je veux dire, libéraux, il y a plus de 243, 24, 81, 24, 26, 246. Il y a un peu de bande de passage. Merci beaucoup, vraiment. Et Mama Epela, to tikeli au plateau, quoi. Moi, hein yo yebika moi écouter ça la biso bien basta moi te na moi te mais Mama Epela boye c'est signifiant non lengo lati boye ezo like ça biso donc moi bonyoma wana to baki to nyoma to nyoma musique yemba bakoki ko tshela biso ndenga za boye à part théâtre na bossa ni ko yebisa bino azo yemba donc mère akamusinga na studio boze la kalamingi te bozo zwa album ya mère donc asala single na ye bozo zwango et puis ndenge za bongo za na balé na ye yango no moni tozo senga mwa bonyomo et ça la biso moi bien avant to kota na dernière question na biso merci pour reverser cop na ngai omoni bato bazo sepela bazo mona le 8 mars bazo bina ba moni Kofi abimi wana Kofi Olomi 3 Olomi 3 o to sali ye na maboko na biso. Oh. Voilà l'ingratitude dans ce monde. Le bata pepe kale mouli mounez en kimia. L'ingratitude est condamnable. Oh. Vous oubliez les bienfaits des autres à cause d'argent. Ah! Yango balobi bilo kwa mukiri. Les vanité de vanité, ça doit passer. Il faut garder la bonne relation pour attendre moko. Ce que vous reconnaître le bien ya moninga nzamba kolinga yo. Mama Epela libanga wana tokoko lekisango bongo te. Kofi Olomi 3 te aza Kofi Olomi 3 te ya oyo bosali na maboko na bino ngana yo toyebi ke tozalaki na nzembo wana ya le 8 mars toyebi yango mais soki olobi ke bosali serum abengi bino boya botiaye mwa pandenge zala kaka artiste comédien ya munene ya mboka tika biloba serum abengi biso te biso ne to bengaki biso bato to bengaki na Didier Tobole tolobi bon tozana besoin mongongo kaka ya Kofi et puis il faut la takaka lokola Kofi yango wana to bimisaki ye na kola Kofi ezayi ete ayebi atako emate ayemba wapi oka yesa ayemba te atika ko za musicien te ngana yebi serumu il était un caméraman serumu azo filmer biso to sa théâtre ti serumu akomo sa théâtre ti serumu akomo yemba petit à petit lero ayemba sunje mo mususu to yoka ngana na studio nazo beta remise ya liputa et le 8 mars nazo beta ngo siko po na kolongola kaka équivoque po biloko nazana ngo na studio ezebiri omoni moto asali eloko na yeba lobaka merci po efuli epe serumu bakomo benga ina njela bakomo ye moko lobi mais musique ile ki théâtre na mbongo po mbato ba néglige kanga ba moni kaka na koti studio bakomi ko sepela na ngai eloko na yote mais faut être connaissant ozozo yango mbongo mokona ngo azo ima ekosila est-ce que kobeta mosusu bon yele kwa komi le kwa Kofi ando beta kaka biloko ya Kofi po biloko ya Kofi pe ici nano te biloko eza nano tozo bimisa neti ngai moko na zana studio eloko nazo yema ezali oyo Marina olie tout au long de la vie ozaka njembo wana ya Beluciel
Oui bien ngote. Bon, nga siko na longoli belusi ya ngai moto nazo yemba ngo pe na ko yemba ngo na tonalité ya ba mongo. Tout à fait ma belle riche. Bon, c'est lui ma ko yemba ni. Il a perdu hein? Il a perdu. Ah, c'est la pitoyable, c'est pitié. Oriaza la motema kokita. Alo batele bino bato bosali ngai botala biloko to sali produit nango yango poto sala ye mosusu. Ya la kisite, je suis déjà arrivé. Ah, Tchoubu, tu tombes dans l'eau. Alors, qui va prier? Qui va prier? Maman Pela, ce qui totali clip ya le 8 mars wana tozo mona batie babiloko nyonso o ba titre ba acteur compositeur ba nani nyonso wana tozo mona nyonso e matina kombo ya serum samba tomoni ata esika moko te akomi ke auteur compositeur eza ndengo lobi Didier Tobole tomoni yango te biso nyonso tomoni ke eza ya ye e tango tozalaki na clip wana batu nyonso tozalaki wana toyebi ke clip wana eza clip ya serum abengi bandeko na ye ba oya famille ya théâtre baya bataye pas pour clip na ye talama mais lelo oyo Mama Pela olobi ke clip wana eza ya serum te eza ya Didier Tobole tangu serum asali nyonso wana et pourquoi pas bino soki nini wana ezalaki batia ta auteur compositeur Didier Tobole pourquoi pas batiango motema mabe yango eloko nazo simbela ngundu eloko na mona lobi ayoki te ingratitude condamnable eloko na ye te seruma yemba te nga na yemba le 8 mars wana na lela ngo bambongo na ba voyage na yemba kango butu moi eza ya seruma te asala eloko asali eza mabe eloko na yo te bapesi yo sala yemba kaka role veut dire role kaka kozwe yo role ya kofi e komi eloko na yo et puis okay okomi yango ndenge wana mpo bobilakisa sala ya mibale batala yo te sala pe mosusu sala na yo serum kofi ole mitwa sinaliste na seki yo sala na yo sala total ponga na studio ya Liloba pa prophète Nkondi Paul Dominique nazo beta kuna kopone nazo luka pe bato ya mabanga baya loko na ebite na kubwaka bango baya bakota na nje eza ba comédie yo tozo la musa musique et comédie pour musique wana iko limwa te eza musique na biso photo komisa yango eza la kitoko eza musique ezalaka boyebi yango te alors sikoyo tozo ngai moko nazo kenda nazo kota studio nazo yembela bino bana basi yakin bajwa mayele lelo komona ye azamukiawa lobio komona ye aye mabundi jokande ashameri bacha foin les papas les tontons ne suivez pas. Tout ça c'est un système pour vous attirer. N'allez pas trop vite, il y a trop de risques. La maladie, la grossesse, n'allez pas trop vite, n'allez pas trop vite. Est-ce qu'il y a quoi majuboy? Wana na yembi belusiel. Wow. Zoyoka. Tango na yebisa kabino na zaka mama wemba, ezaka po na zanje de bras. Ozo mona. Donc ils a conseil, nze mona conseil mais za comique. Ya koyemba, est-ce que yebiko balula? Lamba fumbwa na mabaku, kobo sanango bate. Lamba fumbwa na mosoni ya mungusu. Namoni lelo yo kolamba fumbwa. Bampia kaeleki. Wana siko na obeta keste. Est-ce que yeseru koyemba keste? Vraiment c'est du waouh. Oh Mama Pela nanga moko nazala ki étonné, nazala étonné vraiment. Ezali la. Yoka ndenge ozoyemba bwedon. Esalinga bien makasi vraiment et ba félicitations kaka. Tobakelio ba fleur tozo c'est l'album Okende Liboso voilà. Merci beaucoup. Naibi ke album na ngai beaucoup zango ba dédicace ezana batu nyoso baza kotala émission oyo Yambi Star. Ngai moko star na Yambi bino. Yambi yamba mama na nsoso, yamba bapaya na nsoso, yamba sitare na nsoso, yamba mama 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 na nsoso. Ah!
Mamé pela silate. Nakosila te, je suis encore beaucoup de temps. Na banaki yango avant l'âge. Siko l'âge bani kokoma ya musala. Ah ngaye. Joyeux anniversaire na mama Ochichi. Joyeux anniversaire na Angelou Jackie Donda. Mona botama moko na mama. Joyeux anniversaire na Sekunje internet. Joyeux anniversaire na Didier Tobole. Joyeux anniversaire na Tchela Touba 17e baga. Mon ami de tous les temps, de toutes les souffrances. Tchela Toubadi. Joyeux anniversaire na Bellevue. Joyeux anniversaire na Noélie. Joyeux anniversaire na Derige. Joyeux anniversaire na bana Kingabwa. Nyoso boza wana ba ressortissant ya Kingabwa. Viens nga Adrissa motometre yo kutu ngana yo. Tolo baka isusu te babi yo soki ngina baka boyo Adrissa. Joyeux anniversaire. Anniversaire nga na kaboli yango na bino. Tokoli yango na micro. Joyeux anniversaire na yo moko mama Mungala. Merci beaucoup, ma mère Pela. Joyeux anniversaire na moninga na ngai. Mama Bonheur, Sandra Bonheur. Sandra Bonheur, bozwela ye nakoyo Sandra Bonheur. Alinga kaboye. Joyeux anniversaire Sandra Bonheur. Sandra Bonheur, balobi mama Bonheur de Bonheur. Sandra Bonheur. Joyeux anniversaire na yo Sandra Bonheur, joyeux anniversaire na maman, joyeux anniversaire na Paris, joyeux anniversaire des enfants, joyeux anniversaire de la famille, joyeux anniversaire de la santé, joyeux anniversaire de tout le monde, joyeux anniversaire de tout le monde, joyeux anniversaire de tout le monde. Voilà, qui t'aime bien, fini bien, Bandeko Balandi. To komi na suka avec Queen Mada Babi, yende Mama Mungala, oazo sala, lolendo ya Bangala avec Mungala de la presse. Et bino moko bomoni niveau oyo, mame pela sepeli sibiso na o kutu to satanda ki na ngote, to zui ango live, donc Babi mame pela inspiration sur inspiration. Donc to zala ki émission qui toko na mame pela oyo sepeli sibino, et wana esali plaisir na Montréal nanga la benga ke Montréal nanga Montréal Montréal ingénieur Starly Lima do babi mobali ya mwindu alinzaka songe ya dana linzaka songe do babi linzaka na de makam linzaka songe ya montaka na linzaka somo lui ne touche pas les matières lui seulement linzaka c'est ce qui fait ça Montréal yé mutasali ke bozwa émission ki toko boyena mama epela et bozwa biso na ba qualité o bozweli biso na bandako ana et pourquoi pas qu'on peut ça merci et pas ya la patronne na mama Judith Bouaka et moi si ya la patronne na mama Judith Bouaka balobi mama Judith Bouaka la biso mama sociale kay Bouaka na mama epela moi ça pasteur pasteur Bouaka ngako Bouaka ngaye pasteur voilà on a message ya mama epela pa ya la patronne yo ki mama epela Bouaka etalaka yo mto solo la kabie ko leka lisolo babi mwaso abeta lisolo banda n'époque à Jésus tisiko voilà et pourquoi pas et pas na yo wana na ko bosa na tetalaka yo de tous les tas donc camarade na nga ya doko Olga Kustani kababi mwasi ataye et bakamani doko ko bejeni motoma ba fi catalogue bosa na ba suka jamais ba olama ba prenzambe jamais to bosa na talaka kapinga jamais to koki ko bosa na bango talaka ba camarade doko muyo pe doko ngo cha doko izate non doko izaki awa na ku te coup ya joue tes manteaux manteau balataka bande robino bozo mona mame pela comme otangisa nga donc veut dire Mungala de la presse fona ya formation pa mama et salinga plaisir vraiment kozala makasi na mame pela donc tala kaka to mutu o bandaki ko tala na TV lelo pe okoma ko leka bo simbani pe boye en tout cas vraiment alinga ko kapoza la kamona liloba akoza la mwana liloba na nzambe mwana tata mwana prophète Koni Paulo Dominique mama Safara qui mieza na mabota nyos amen. Vraiment merci et merci na yo lisusu mutu o zwinta ya kolanda biso merci beaucoup na yo muto s'abonner nanu te s'abonner massivement et pas iwapi bokozwa Mungala de la presse donc zala gentil biso petoza gentil na yo merci et à la prochaine émission je vous aime tant bye bye. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous
gratuitement. Sur votre chaîne YouTube. congodialogue.com